pema peme azoka ngana to musika tazoyoka o ozoka na fa na papa bino ba comportement na ba nyonso na ndimi borel moi si ata mama bino akenda finga mteninga Frida na finga ma ozoka ata mama na yo abimi libala afinga mitaza humilier loko ba humilier loko papa bino humilier ngate mais nazaka na papa bino seki na linga papa bino na ndenge azali mwasi nyonso yaka po changer mobali na ye ya loko kozwa mwasi ndumba okomise pe lelo mwasi libala fanda patika kindumba momele masanga pa changeaka papa no adekonaka na sakwiti ase dekonaka so ameli masanga tamela masanga moko tamela o atika mela atika na absence tanda otosa ba bêtise na mwasi ta mabe ezali o baza bandeko na ye il faut kabola combien de fois ngala memi makambo na kena obeso na kebo ebemeli ngambo na koma oyebisaka nzambe na sa suni eloko oluba te mwana ngana mabe mona sel papa bino te na fingami enga so ozaki na live oyoka na fingami mais naza ozolanda nga koza mabe na bino te na koza ni te o tune za likambo te ta mama opesa mabe ya mama na ese nga na yoka mabe ya mama bino na oyoka te mama na nga so oza pe mwaso landa ba live no mwaka ninga finga ese yo so kanga dia na team na fingi aucho finga mais nga ona fandi te parce que meli masanga Picha ile pongia tu sawa jeka na. ozolanda ngai bobimisaka vraiment na makambo na salaka eza bino nde bo okimaka nde nini parce que moi-même je suis choquée parce que dernièrement auto solo la ko pasaka e mwana a bloqué que pourquoi ocho benga ah c'était prévu tindele mbongo boto bo solo na ye mais nga na sima solo nga téléphone ipasuka kenga na ozwa numéro pa na yo na ko benga yo to solo la nga na est-ce que déjà nga na benga mama bino na yebiete tu te manges mbala o kantila borel ngai Frida na benga ni maman na benga ni je sais pas. Moi je vais juste te dire un truc. Tu sais pourquoi il est pas en contact avec nous? Parce qu'il sait. Tu t'es marié avec un homme, vous avez fait votre dot, c'est ton choix. Je pense que toi-même tu sais quels sont les membres de famille qui se sont présentés. Je défends pas ma mère. Ma mère, je la respecterai toujours parce que c'est une femme qui a un grand cœur. Et cette femme-là a fait de moi, a fait de nous aujourd'hui. On dit on va le basaper. Quand on veut kende libala, luka oyeba koto ozo kende. Tu comprends? C'est ton choix. Bovanda naye. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas là pour régler les comptes de ce qui s'est passé. S'il me bloque, il sait pourquoi il me bloque. S'il n'est pas en contact avec nous, il sait pourquoi. Parce qu'il sait que personne a quoi accepter Oyazo Sala. Si ma mère, elle n'est pas là aujourd'hui, elle sait pourquoi. Parce que ma mère, elle est restée là. Quand tu dis que tu as été humiliée, Frida, tu n'as rien vu. Moi, je te dis, tu n'as rien vu de ta vie. Tu comprends? Donc, tout ce que je te demande, ne parlez plus ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Retirez-vous, restez dans votre coin. Laisse-lui faire ses trucs. Il t'insulte, c'est pas grave. Laisse-lui faire ses trucs. C'est ce que je te demande. Excuse-moi, ma soeur, excusez-moi, pardon. Je sais pas, mais je pense que je vais pas pouvoir peut-être tenir à répondre à tout le monde. Je vais devoir me retirer parce que... Oui, LB, reste d'abord. Pardon, permettez-moi, la place à Bijou Moutaza, modératrice, haute, il y a live Oyo. Aujourd'hui, nous assistons, grâce à ce live de Bijou, oui, Bandakinani Mabe, et au final, il était important que notre belle-sœur Frida et la belle-fille LB va se rencontrer, enfin, va parler de vive voix dans le live. On a fait un pas par rapport au live de Bijou, mais n'oublions pas, on parle des sujets et la famille. C'est bien beau. Bisoto tozo yo katozo sepela, makambo ezobima. Moi, si j'ai voulu intervenir, sans pour autant, j'ai arraché la parole à LB, c'était pour dire ceci, s'il vous plaît. Dommage que tu sois parti LB, mais j'espère que tu es en bas. C'était pour dire, aujourd'hui, déjà j'encourage la belle-mère qui est Frida et la belle-fille. Le linge sale se lave en famille. Il y a beaucoup à dire dans cette famille, dans cette histoire-là. LB a beaucoup de choses à dire à sa belle-mère, qui est Frida.
Et Frida également a beaucoup de choses à dire à sa belle-fille qui est LB. Je ne pense que les réseaux sociaux, oui, pour Bisso tout on a plaisir à Koyoka, mais c'est pas le meilleur canal pour régler les choses en famille. Ici, ils allaient qu'à premier pas, mais moi je souhaiterais que par le même canal il y a réseaux sociaux, vu que Frida n'a pas le contact et LB non plus, je pense. Comme ça les contacts, Dieu merci par le canal de Bijoux et ça dit que live OP est dégénéré une année après pour trouver cette conclusion là. Essayez de vous contacter à travers cet espace là, comme voilà ma contact direct et essayez de vous retrouver. Certainement vous pouvez trouver une solution par rapport au monsieur. C'est vrai, permettez-moi de monopoliser la parole. Ce qui se passe maintenant là, tout le monde en blague, mais ça devient plus grave et plus sérieux. Nous sommes en train d'assister à une scène, c'est-à-dire au fait, la personne est en danger, mais tout ça la live. Tout le monde a que Aza alcoolo, Aza n'a pas débordement, on ne sait pas sur le plan psychologique quelles sont les répercussions. Parce que si la fille déplore certains comportements qui est anormal, et la femme déplore le même comportement, et là il y a un danger. Et je pense que ce danger-là, c'est pas à nous d'en trouver des solutions. On a été un canal, on a assisté, mais c'est un truc qui sera géré en famille, c'est-à-dire belle-mère qui est très sympa, qui est compréhensive. Moi, à l'ingipé mobile, il y a un souci. Je pense que tout ce que la fille a dit, quelque part, on ressent de l'amour envers son père, et malheureusement, on ressent du rejet envers son père. Donc, les deux peuvent trouver une solution pour na papa ou Anna. Ou en même temps père et mari. Donc c'est tout ce que je voulais dire, excusez-moi, hein, si j'en ai abusé peut-être ma parole. Donc voilà, c'était un peu ça. Ok, merci. Ngasko on a like na père Golobeza pour na belle-sœur na biso Frida. Elle ba Mati, elle baza mwana mobile na yo. Donc eloko nga na ko sepela eza na yebite soki bojong si ba retour place ba ninga. Donc bokoma na privé. Oui. Yo Dédé. Oui. Koya kokota makambo ete tali yo te Dédé kanga mbanga na yo. Rosa la live tranquille. Koya kanga Dédé kanga mbanga na yo. Voilà. Chika bato rosa la live tranquille. Si tu as un problème avec papa Ndjete pour pouvoir régler ça, va faire ton live là-bas. Ici c'est pas aide-moi à détester, OK? Voilà, j'espère que tu as compris Dédé. Dédé Diasco, tu vois des bêtises que tu faisais avant, hein? Ne me mets pas dans les bêtises là, OK? Il n'y a pas que ça de me mettre en miniature, de oh non, téléchargement, biloko a saleté, on a que ça langa sous biloko anate. Ok? Respecte-toi. Je te respecte autant que frère, respecte-toi. Donc je ne veux pas des sales miniatures là. J'espère que tu as compris le message. Yo, Luka va toi manquer, bino respect, non, on manque sous le club à jeu. Donc un peu du respect. Respecte-toi. Ok, donc, belle-sœur Nabiso. Naïb te so partager l'autre là entre Yona Mona na yo. Non, Loba. Eza la dangereuse motazo Loba belle. La dangereuse. Oui, au monde na Frida. Na droza numéro mwana na te. Olandi ada mwana. Tandis que papa na imuko. C'était tozala kaka na chambre la nani bandeko nanga. Ça m'a au monde mwana na alinga papa le père akokana papa na alinga papa na mingi mobile nanga aza ba comportement nyonso ça ka lobate na réseaux sociaux ça ka likamu nzamba osala vous comprenez et aka likamu to pesa temps au temps à changer moni mwana coach a mwana ne ya liboso ya vie ozoka mwana na vraiment pe photocopie na ye olandi alinga papa na ye. Frida, excuse-moi, fallait pas y a pour papa na ya zana barande na batebeli a on a. Non, ya mati pona batite. Miniature. Quand ta miniature, fallait pas ya. Quand ta miniature na facilité pe ka bope ka. Miniature na sali ba capture a on a vu déjà ba photo nzambe nanga. Regarde tu na miniature, eza na ngo payer ten. Asa ba compte belé za yeten. Eza ye mama. Eza yete. Ko changer langage. Achaka na ba photo te. Akoko cha ba photo bato achaka ba photo na ete. Na olanje jité. Ata o changer langage déjà ba photo. Asa oh yoka te na oko ya te mais papa na ye eza yoka oh eza problème te. Angel quand même mochi na miniature même au sali nini. Eza na gravité. Omoni
soka mati angana na droit ngana mati pona capturer donc moi nazalaki na droit koloba par rapport à spectacle esalamaki mais amabe mpe alobaki alobi kuna mpe eza te basalaka papa na kati ya botyali na miniature te bato sikoyo mwana wana azosouffrir mingi wana nana azoloba bomona mwana azobala papa aza te nani alobi donc botyali na miniature te eza mwana ya liboso Maïda mama Ida oui mama batyali na mama papa na ye bataka bato na miniature tolobi mabe te papa afinganga asokola baparo na nga ye ayeba paro komélange ye te bomélange ye te mofuta kuna ojasunga momosusu base mwana yango akoti mpo na yo est-ce que ayeba paro na nga apinga baparo na nga ye ayeba paro na nga tosolola nano pardon Angelica tika nano oza nano esika tosola nano totya no makambo na mesa tosomoni nga nakozwa nga nimero ya mwana wana te nga mona na ndako ololaki nga nasolola na bambanda mwana bato naloba ngai nde naza boye nazala nga innocent nde omoni nga maboko na nga pembe ozalanda mwana bato matiare nde bino nyonso bomataka alobi esengaki aloba poske nga na ye tozalaka na contact te nga na bana bananga bango te bana bafutaka bero ya baparent na eza nango problème te asala likambo na 1900 mais likambo yango eza kofuta na 2000 nanongo oloba na okomprendre te botapote na toyokana te nayebi te so boyoka ngai landanga na obia tozala lokwa bato tozosolola lokwa bagrande dame omoi te tosolola tozosala nde baresponsable ozomona ti tosolola motu moko aza liboma aza te tozosa bia bagrande dame seke fo tozwa compromis na likambo esili topesa nde bopesi baconseil ya bien tozwaka ya mabe toboya bocomprendre eza bongo muna moto aza na opinion na mati alobi ezalaki lokwa bijo alobi ke bomata po pesa conseil c'est ça angeka akopesa nani akopesa mo nyonso opesa ya bien tozwaka ya mabe tozwango te parce que to appliquer on a vite eza bongo ya lokwa ayi ya mati nga nakoki te ndenge alobi ke toswa nga nakoki kozwa nimero na ye te tandis que non papa na ye moko nga nazwaka kaka na bike yaya opesanga nimero telefone epanzana alingaka te ozomona mpona koevite makelele asalaka yango te soki eza bato nasololaka na bango oyo baza na afrique ozomona c'est tout nga naza nanga mutu te nakende kosola derrière ya mutu na nsima mutu te ozomona ye alukaka papa na ye aza na ye mutu ndenge nzambe asalela ye yango tolobi so bino mpe olingi nga mpe nazala na kimia okosambela mpe obwaki ye na vocal dieu aza capable mpe ya kosali ya kochange ozomona likambo mosusu toomema ngo na bonzoto mais eza likambo mosusu ya bonzoto eza likambo ya spirituel so omoni nga lelo ntina nazwi tosavema 3 ans so 3 ans yango nazali seke na mutu naosupporte donc eza mobali no moto aza vraiment problématique parce que na mwana ozotala mwana ndenge azoloba mwana azolela ozosenti ti mwana alingi papa mais papa aza bizaleli mabe donc likambo papa nzete afufu fo biso tosala délivrance na tiktok awa peut-être na tosala délivrance akochange parce que façon mwana na ye azoloba leli esalinga pasi mais mikolo oyo délivrance oza makasi na peut-être soki tosali délivrance na tiktok bademo yango bakokima mwa ndambu c'était ezalaki kawa oui ma belle nga na ye poto na 2021 banda na uta poto nazalaka na ye atika omona wana mobali mosusu te tozoka nga na ye poto 2021 2022 2023 2024 tosa 3 ans na supporte ozomona azalaki asa mwasi lelo nga nazali ntango bomonaki eza humiliation mais mosi okopera aza na mobali arespectaka ye eza bongo na nyonso eleka eza esu namema yango esu na nzoto te namemaki na brutal te oyo azalaki na live ntango naokati ye live nayebaka stratégie nini na kozwa ye mpo tokema lembe mpo tobima buzoba te bozo comprendre mofuda opesi nga vraiment esengo oza mwasi en tout cas ntango bazotanga basi en tout cas oza mwasi naza na esengo koloba si oza belle sœur na biso ya congolaise ya Congo Brazza en tout cas félicitations na yo mama mais supporter kaka mikolo oyo biso tout okosala mobile no délivrance na TikTok parce que nakondima te aza na comportement mabe na yo mwasi na ye na mwana na ye moko donc eza likambo ebanda kala parce que ntango mwana na ye azoloba ntango mwana na ye azoloba wana ti papa na mama na biso ntango tozalaki oyebi te nini mama na biso mpe amoni donc supporter kaka oza belle sœur na biso tolingi yo mingi parce que odefendre basemeki na yo mais tokosala ye mpenza lelo mpe so naboyi ye nakei na opesa mpasi lelo mpe so akufi na oregrete
Bozo comprendre. Yo pour Robo ya biso yete mais si ka biso to sale délivrance. Il y a 45 jours na life. Tozo sale délivrance. Ngana oko boya ite lelo soto bito boya nga ute ko kende. Na oya na ndako okuta masanga okuta aliara te abanomela masanga aosaba n'importe quoi. Lelo so azui problème ezapeka passe na po na zala na ye. Vous comprendre hein? Les camions sont to social nzambe mais moi je crois que nzambe abixanga na koma. Ya on a vu ça qui a changé. Alors vous appelez tant ça vous avez que sur trop na live ité. Exactement. So tiki prière et mon santa zonga mais son accéléré a changé. Je crois dans nzambe a changé vous appelez histoire. Parce que nzambe tout m'a bêté. Ozana mawa mobile olingi mobile mais ngala dangereuse na ko forcer ba fille capable mikolo tu biso na gêne tokokota penza gêne tokosakola papa vrai bien tokokota na mukanda na ngai nazala na mukanda na lingaka ye yana ko bateka pona mabe ya TikTok na tango apasa zala na ngai na tango bisango pazala na nga à part no TikTok aza bien pona nga ozoka sango mikolo ekoma eza likamba lobi eza couple nyonso problème ezalaka yaya bokoki oloba mabe na ye me tokona na TikTok moto amata mbeto ozala na place na ye tokosala ye délivrance église bomba église na biso eza papa nzeta fufu tem bobengisa banzete ya fufu to ya bandako na bino tokosala ye délivrance à 45 kala no na vie na ye papa nzete wana nana zomba tato eloko abetanga aotika mpe kobomanga te tokona nga na eboye nano yebi apa jour moko nde abetanga mbata esili me na vie boye nana abetanga te toka panzi maonezi makanda mabiju yesu basiliki palekisa eloko moko ya ndako oyoki kanda na mabiju abeti ngai maonezi na nzoto te abambi abetinga te yesu kande ye azwaka eloko efa panza nda pandi sa na mbela pandi na mbute ya maonezi abambi na nzoto te ozolanda nakobenga na video na akutu na esui abetinga te na vimbi te asala yango te yo ozokota mobali na pa trop parce que so ezalaki basi miso neti nga kasi mobala soki ezalaki basi boso abetinga te na okosakaki abetinga mama na obanga nani so abetinga mobadodela na okosaki abetinga abetinga te yaya nazoyi biso genre na ye mama bino bozokomprendre te azokotela ye te afandaka na ye boyebi kimpi azalaka na bakimpi moko esalaka ye mais ayebi tosolola na ye maman Ida, est-ce que belle-sœur la biso fait dans un papier parce que comme mon aura bossé comme sur un papier tes belle-sœur parce que moi si toi si fait dans un mokanda même côté à salaka mobile motapesa ye musala wana makambo tu mobile salaka komoni mokanda mobile apesa ye mokanda mobile sala tu azwa pe musala mobile atiaka ye alaise makambo tu mais bino boyebi kipi nazokosa yo te bijo nauti obenga yo na privé apesaki ye mokanda mama ida nga na ya na mubi na nga nazwa na ya mokanda même avant za mokanda azalaki deja na mosala mobali apesaka ye kota asalaka mama ida donc Angelica nazokosa te nazoloba vérité nayebi nayebi de quoi je parle maman ida oui maman ida pardon Angelica biso mobali na mikolo akozwasele prière à sec donc osala elekaka te mwasi bitoko lokola ye omonke reste boye misa Angelica nde te ya nasombi makambo pardon vous voyez maman Ida c'est une grande dame au-delà de ce qu'elle dit dans le live tous un écart de langage, s'il vous plaît. C'est vraiment une grande dame. C'est la grande sœur de tout le monde et la maman de plusieurs personnes. Donc, Sato, la belle sœur de Bisso, mais
to dépasser ba écart de langage te parce que tu as la live to finga été pardon Angélica finga alors mon enfant. Mais quand il s'agit de dire la vérité, papa me dit biso tofingi ye te mama je persiste. Oui, Angélica, t'inquiète ma chérie, il y a une manière, hein? Il y a une manière de dire toyebaka ke Maman Ida aza mère na biso et c'est une grande dame et puis aza moi mais toyebi komoneka na photo bon aza vraiment grande dame non seulement ça c'est vraiment na ndenge azolobela bijou aza grande sœur à bijou aza grande sœur na ngai aza ya bino pe biso mama ya biso tout et puis aza mwasi ya star monene ya mboka oyo ya mboka de Congo tout nzembo yo lingaka Angélica kasi mwasi mobali mutayemba polika bayebiso no yebiso na privé Angélica na simplicité na ye akotaka na balaye bapesaka vie mais to déborder te s'il vous plaît même si a déconné toyebaka nde nini tokozongisa yango mais na respect tout c'est tout ce que je voulais dire hein. Mais mobala kotinga maketoko. Danger qui dérange. Bosi, ngala Angélica. Na yo lobano kaka ke nalingi te bokotisa mwana papa nzeta fufu na makambo oyo. Asalinga pasi eza mwana mbanda malgré tout ayi kofungola motema na ye. Non, je peux pas. Tous à la commune bateau, tous à la bateau. Il n'a rien demandé, non. Tous à la bateau. Moi, voilà, mais tous à la moi na lebi, moi na bijou. Bijou pour moi, na bébé Angélica ko finga. Ya bijou. Ya bijou ba osala ngote parce que biso mo mwana wana na miniature. Ata ba na miniature. Ngapa wana ezosala eloko to za esonte. Moto wana ndolela douleur papa zo changer te boyoka. Mwana li papa na exemplaire. Alingi papa za lokwa papa ou ba respectaka vie na bango, basaka buzoba na ba réseaux sociaux te, bazana vie moko ya bien. Aza bambongo na ye aza papa na ye nde mobali na ngai oyo mobali na ngai oyo mutazolinga nga te nalia mbonga bala na nga mwana nga na soki nabika na micho ya bobo na na posa desa lobi na biso njikata mwana tindelinga mbongo aza mwana kokaba problème te. Voilà, Frida, yo faut doit scrire numéro ya mwana ozala bien na mwana. Aza kwa mtu mwa lukila ngamba mwana na kopeleka na biya bobo. Frida, yo ka dire mwana pese conseil mwana zana bolingo, mwana zana bolingo le apesi conseil. Alingi ngai mwana wana linga ngai mwana Frida ndenge za numéro ya mwana okota en contact na mwana oswana mwana kitoko. Mema mwana na kata ndako mama oyo ayaka na libala kusangisa bana yokanga Frida ifo nazopesa conseil mama oyo ayaka na libala akuti mobali na bana ayaka mpona asangisa aluka tia kimia okomona à travers yo mobali akochange akozala bien na bana na ye yoka bien cri de cœur ya mwana kozangwa la légèreté mwana lobi mama olimbisanga yoka bien aza mwana très respectueuse mazo de lande alingi papa ne atika makambo oyo ezosala ba réseaux sociaux ezosala bango pasi ezosala ye mawa Frida kolanda makambo réseaux sociaux te yo oza mwasi ndenge olingi mobali wana linga pe bana na ye zwa omona moni ke omoni numéro ya mwana ya TikTok okozwa mwana okokoma na inbox okosenga numéro sangisa mwana na papa na ye kwa ke papa nzeta fufu lobi biso to sepela na frère na biso boyoka nani botika nani toyeba ke yo oyi na vie ya papa nzeta fufu mpona apporter plus et tozala fier na ndeko na biso que azwi mwasi ya bien azwi mwasi oyo ayi mpona kosangisa azwi mwasi ya l'amour mwasi ya la paix vraiment oyo achange ye tolingi te otika mo frère na biso akontinue ka makambo oyo azosala ezosala biso mawa soki mwana ye moko ayi koavouer comportement ya papa combien de fois biso bandeko ne bacongolaise tolingi tomona ye bongo te
asala ba live na ye mais azala heureux de fois azosala yango parce aza baproblème moko eza komonke yo moto oza mwasi ne olalaka na ye na mbeto okutuna ye mobali na ngai ayebisa ngai nini ezosala yo osalaka ba live aboye tozoganye nini na nsima makambo ya tiktok oyo tozobebisaka image na biso tozobebisaka vie de couple na biso eza bete mobali na ngai na nini tochange nalingi totika oyo nakoni mpekisa osala ba live na yo te mais sa ba live moko ya bien orespecte image na nga na ya famille na nga na ya famille na yo. En tout cas, Frida n'a pas sûr qu'à devoir wana. Lobi na tongo na mon papa Nzita Foufou dans 2 ou 3 matins a changé et cause la grâce à yo. Moi ça a changé à mobali, mobali a changé à kapé moi si. Konzi magate soko lingo bali na yo akoyoka yo. Mobali soka lingi yo akoyoka yo soko mala lingi yo akoyoka yo. Soko lingi ye akoyoka pe yo ezaka bongo na bolingo. Mais soki boza konzi makaka pona ba bêtise bo continuer que ça veut dire que eza bolingo moko ya bozoba. Bosola kitoko na mobali bobima ba réseaux sociaux oyo bosaka ba live na bino ya kitoko ya kofinga te ya oyo bozo soigner image na bino ba parents na bino. Tout ce que je peux vous dire, papa Nzita Foufou ozali grand frère na biso. Pour l'amour et le respect, on te demande papa s'il te plaît, ressaisis-toi. Merci beaucoup. Ya bijou pardon toza pe na jeune et prier pour na papa Nzete il faut to prier na ye ata place où boza na poto kuna boko vanda pe bozo prier sans blague vraiment to prier pour na papa wana to prier to tika sœur o ye moko te il faut to bondela makasi pour na ye parce que aza frère na biso ya Congo aza pe na game à TikTok donc to bondela makasi pour na ye ko vanda pe na ndako au type sujet de prière pour na makama papa Nzete parce que ezali sous normal te to tandenge mwana ne même ayi même ko déclaré donc to tika sœur Frida mokumba wana tuye moko te parce que mokumba na tuye moko okoka te parce que aza frère na biso tant to prier que même dans l'église asali nini abalingi na besa carrière ani na otika na ye na lobi boya rando engana na papa Nzita Foufou nani esilite parce que to en tout cas nga pe si na petit de kaweza nga na coach yango Angelica lobi na koya na butu lobi na te Angelica yo kanga Angelica osala yango te bijou landa Angelica te te aosala tika Angelica osala tika oui bon Angelica te Angelica au monde de la vie yoka Angelica na la vie vie est très complexe les kinanga pardon est réciproque il faut to yeba ka ndenge ko pardonner ki boti kala ni to loba nani moko na moko la dangereuse zela Laetitia zela Angelica la vie est très complexe la vie est très complexe les réseaux sociaux ça va rester tout ce qu'on sème sur les réseaux sociaux c'est on est en train de creuser notre propre tombe les kinanga osa très intelligente mais là qu'on a koyebi ça au lelo moi je te suis beaucoup mais va doucement ma petite sœur s'il te plaît boaka libanga na sima lukani na koyamba libanga na yo TikTok te baninga TikTok te toyaka na mokili oyo moto na jour na ye toyaka na mokili oyo moto na moko babota ye na nzela liwa na ye leki nanga Angelica je te parle autant qu'une grande sœur nazana plus d'espérance que yo songa nzatulu tambula malembe dans la vie makutu qui dépassé que fait itu yena wa munu bayiba na batetu be jingo lelo bakoma wapi zoma yelele kinanga tika makambo wana tout ça la ba live na page maman Chloé au jura biso kotika lekinanga kaka TikTok oyo ezo matisa kaka TikTok oyo ekokunda bato ebele. S'il te plaît lekinanga yoka conseil ya yaya bota ganga za raté yo mazala raté dans la vie mais nzambe otosambelaka ka ye mota confondre te biso ka ye mota laksaka biso que lelo ozaki gang ozaki la plus fort bota la Bob Lee tozo exemple ya Bob akufi le quoi liwa ya mouche ye mota zaka lera zo finga zo sabola azana 10K azana 20 000 personnes suivre 10 000 personnes suivre akufi le quoi liwa ya mouche ezangi kutu bato bakoya kolela ye eza mawa na lingi yo na kati ya makambo oyo te oza mwasi kitoko oza mayele bwakisanga bato ya réseaux sociaux ba TikTok bandoki baza ebele
bazo même bina kata nzena bango o baboma ba bato na la vie omoni TikTok oyo ezana bato baboma bato eza bato bapumbaka na butu o balokaka o baza bandoki o famille est sacrifiée ba ko se mélanger na TikTok oyo pona ba bebisa ba âme ko zala na auteur te ou la sacrifice ya moto te na TikTok bo idi ba ko utiliser TikTok bandeko nanga yu mazate yonke pe moi biso bo naza vrai na monoko naza mokoyeleki nanga eboka mama nanga mais soko moni ya koma na calme parce que nzamba laksanga a plus beta la koto zokende conseil ki ya zo mayelele kinanga ba o bazo yoka o bazo kumisa yo bazo sekela na ko matsaye ba o balubaka Angelica Zama ila fianga keba eza ba o ba ko sekolo be tongle ko kuma tondolo leki na boya makamba TikTok sala TikTok no na ndenga nzambo zo nyata na ndengo kola na TikTok ezo futa bino ba fleur ba cadeau mais zo mabato mingi na nzela liwa parce que ba ndoki baza ko capter makambo zo sala bazo préparer pa makambo ndenga na bango Matisaka yo zo loba no te bijou te c'est pas grave leki na zo loba no eloko moko bima na makamba TikTok oyo des amis virtuels ba ndoki